Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Il ne faut pas me poser cette question pour répondre au thé. Il faut soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir. Très bien. Il faut savoir Congolais que tant que tu as 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au Salaki n'a pas nini parce que Bukangalo nous aalité. Maman Norbertine na kati Orphelinat vivre pour les autres tikete nyonso to ekoleka na kati nesika ozwa contrôle na nyonso neutraliser nyonso tu ya mabe tikete nyonso tokosala eleka malamu totiki pe activité na biso ezobanda nesika o na maboko na yo amen. Tomoni ba machine à coudre tomoni ya kolia pe bana installation na bango ekozala vraiment aseni totonde botoni nzamba lola pambola okoleka o mata. Merci beaucoup. Maman ça que maman a quitté on a terre. Alors merci beaucoup maman Lumière. La rentrée scolaire zalaki awa fondeka nisika wana na papa Charles. Lelo oyoki kolela na biso oyoko soulager biso na. Alors je demande à tous les enfants d'être motivés pour les là qui maman Norbertine aya ye nana sepeli comme maman Norbertine nana sepeli comme on a ye etana na maboko makasi poto moni ye pour les là qui motivisa qui papa banchi maman zoya tebeleti maman ye allez on vous souhaite let's go. place bana na biso bazo vanda ezala na propriété pe na bosoto ezala te. Remerciement mususu na bino na ndenge boyoka ke mama azoya po baya ko vider ba toilette ya bana bolobi ke biso moko tozala ba témoin place mama azali nini azosala po na bana na biso na tondi bino po na patience ndenge bozelie ke ngai naya. Merci maman. Topesi lisusu merci koleka na tata mokonzi na biso Fati Beton parce que yende mutu apesi biso ba maman faveur wana ke lele to bima to tangama pe parmi ba député. Merci lisusu na autorité morale na biso Gentilin Bilambaka oyo andimelaka maman Norbertine alobi maman Norbertine lemba eza ya yo. Tobosani te l'infatigable secrétaire général na biso Charles Mbutamutu yepe alobi maman Lumière tozotalela kaka yo. Merci na coordonnateur ya orphelinat pe na bana na biso o bayebi ke na tango pasi tozana maman. Merci parce que boyebi ke bozala maman. Tango babelela kinga na yoka ki na batindeli nga video na yoki ndenge za ka douleur d'accouchement nga na bi non.
bana bakovanda na bacondition ya boye te esengeli nazalaki mosika na kati nga bifo nazonga mpona koluka solution ya bana nde yango na ye paske na prometaki bango ke na kotambola na bango baza bango moko te baza baorphelina mwa ebele ntango mosusu bozomona ke mama koto oyo aye te soki naza na ngambo na bino te naza na ngambo ya bandeko na bino mosusu yango losambo bino bosali lelo nzambe akoyoka puke afungola ebele ya ebele puke bino nyonso bozala na bakondition ya malamu tokanisaki mpe ke esengelaki totikela bango mpe kelke machine à coudre mpo ezalaki mpe besoin na bango mpo bakontinue misala na bango tokosarete wana te tokoyeba mpe na kotindela bino ata 10 pièces mpo na baesei oyo bino bokobanda kosala kotongela epuis tokotala ndenge nini tokokontinue mpona kosoutenir bana na biso na kati mpe toyebi ke bamama na biso oyo ya ndunda bazali ya bamapa tobosani bino te me ngai na bino rendez-vous eza awa te boyebi place tokutanaka tokozwa rendez-vous na bacordon na bino bacordon jean bacordon nyonso pour ke tokutana tosolola totala ndenge nini tokoki lisusu kosoutenir lisusu mpona bamwa bandunda wana botekaka me kasi esengo na biso ezali nanu confiance oyo botie epa na biso tozoyambaka bakombo wana ezopesa esengo c'est-à-dire ke toza entré ya kosala yango ezosepelisa babase bazokontinue kobakisa bakombo epuis mpona bino mpe tokolemba te tokokontinue toujours ya kosala ata lelo tosali te lobi tokosala mpo toyebi ke toza na nsima ya fati beton ntango mama akokende kuna kolela akoyeba koyoka akotia litoi ke mama oyo aza mama ya terrain soki aye kolela c'est-à-dire ke kuna na terrain na ye situation ezali donc nzambe apambola bino na ndenge bondimeli ngai bopatiente ngai mpe na ye mwa mai oyo nakotika mutu na mutu ayebi cordon na ye akutani na ye apesi ye mwa mai mais na cordon Jacques Pulu tokosala programme selon bino nde tokokuta na place tokutanaka mpona yeba par rapport à babibundeli oyo bozwaki barato banini est-ce que eza toujours est-ce que ndenge nini nayeba kotala tour oyo soki nazoya nakoya na eloko nini donc demande wana bino bokosala yango na nzela ya cordon ye akoleka na ndako ayebisinga mama tala bosenga kuna eza boye ndenga nakomilengela nakoya nango mpo tokutana kuna place tokutanaka boye te bosepeli ya alors en tout cas merci beaucoup pour lelo nzambe amona bino bozala na kimia cordon na cordon toi na biso yokaka nini bino bozolinga nini oyo bino bozolinga te tolobaki eke tokozala badepute oyo te toye tozwi voi okei ata toumeli me tokozonga kaka toyeba ndenge nini bozotambola parce que toza lisusu na besoin na bino tokozalaka toujours na besoin na bino donc ata bato baye kokosa bino oh mama Norbeti bomoni bofote ya kenda mama Norbeti nakokende te parce que sans bino mama Norbeti naza rien Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Il ne faut pas me poser cette question.
pour répondre au thé. Yo poso soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir ye. Très bien. Il faut que ça congolais que tant que tu as 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini parce que Bukangalo nous ezalité.